africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Ninga 9 ATD. Na année 2026, on le pot. Azan l'issue Kokubisa. Perfection na Ninga Kosakanate. Na ma service d'ailleurs. Sécurité, confort, na régularité. Bon, dit mélange lundi l'issue na Ninga Kosakanate. Mon côté na terrain. C'est Pélas de ces Pélas. Atim avion de la dernière génération. Le col à Airbus A320. Pour ma destination est dans ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans au Coca, dans service et ma client naïe. Ah, CAA, mon CPLC. Vendredi l'homme na balandi nyonso bo sepelaka na info lingala journal ya peuple na peuple mbote na bino nyonso tofongoli yango pona kotesa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki mokolo jeudi 19 février na cité ya Union africaine champion olympique 2016 ya boxe ezali bongo Tony Yoka epai wapi balobelaki ba projet sportif encadrement formation pe détection ya ba jeune talent congolais pe champion olympique boyebake a présenté ki ba médaille na ye oyo azwaki na Rio kuna na Brésil le 21 août 2016 tokoba basango la ngama ma primature pour noter sabino ndenge premier ministre Judith Suminwa ayambaki jeudi 19 février évêque ya Kisantu monseigneur Crispin Kimbeni et pa yiwapi ba échanger ki na oyo etali bongo situation sociale ya population ya Kisantu pe état il y a délabrement avancé, il y a route nationale numéro 16. Boyebake, Monseigneur Crispin Kimbeni, à l'Obaki Boye, na micro, il y a Nathalie Kalakapenda. C'est la première fois que je rencontre Madame la Première ministre. Son agenda n'a toujours pas permis une pareille rencontre. J'ai aimé cette audience. Comme évêque de Kisantu, je pensais qu'il fallait référer un peu la situation de la population et de la contrée où est situé le diocèse de Kisantu. Donc on a parlé de la situation sociale de l'ancien district d'Alukaya qui a les limites de mon diocèse. Et puis après on a parlé de la situation de l'église puisque l'église est dans ce territoire-là. On a essayé d'évoquer ce que l'église fait, les difficultés aussi que l'église rencontre dans sa mission. Voilà, nos échanges ont tourné autour de ces deux points majeurs. Comité de suivi des prix des produits pétroliers a certifié qui jeudi 19 février 2026 gain global il y a prix de 44 millions de dollars américains na faveur il y a État congolais pour le deuxième semestre il y a 2025 na ba zone il y a consommation sud-est pe nord pour la détail et longo na Fabrice Lundombi pe héritier Mapindemi. Na République démocratique du Congo, gestion des produits pétroliers et Zali Bongo ko franchir étape moko décisive. Bo Simba Peboye ke comité a suivi ya ba prix ya ba produits pétroliers CS PPP na mokuse ba certifié ki jeudi 19 février 2026 na Kinshasa, ya gain global il y a 44,4 millions de dollars américains mobimba en faveur ya l'état organisé na second semestre ya année 2025 na ba zone ya consommation Sud-Est pe Nord. Performance Oyo et Outi Kobakisama na 22,3 millions de dollars américains Oyo ezalaki enregistré na zone ouest na 4e trimestre ya année 2025. Ensemble, les chiffres Oyo ezali ko traduire évolution moko ya malonga na gestion ba perte pe ba manque à gagner. Boye communément appelé PEMAG na mokuse. Oyo ezalaki tango molai considéré la source ya déséquilibre budgétaire pour na l'état na biso. Selon CS PPP, ba gain certifié Oyo ezali kotalisa maîtrise moko ya makasi ya ba mécanisme ya calcul pe suivi moko rigoureux et longo na transparence Oyo ezali kokola na ba relation entre l'état et longo na ba société pétrolière Oyo bazali coopérer en aval boye dynamique moko ya sika Oyo ezali saluer et paye ya ba opérateur bango moko. Na ngambo na ye na kombo ya ba pétrolier ya zone sud nord pe est Joseph Twite Maloba, président ya commission ya ba hydrocarbures pe ya FEC ya province ya Okatanga alobeli enjeu moko gagnant-gagnant. Nous sommes dans un jeu gagnant-gagnant. Il y a des moments où nous sortons avec des notes, c'est-à-dire des créances sur le gouvernement. Et maintenant, c'est le gouvernement qui a la créance sur nous. Nous sommes contents. Nous sommes très contents parce que là, nous avons affaire aux professionnels, nous avons affaire aux travaux d'une haute transparence. Donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
il n'y a pas un commentaire négatif. Présent à la session, il y a certification OYO, coordonnateur, il y a comité, il y a réglementation, il y a prix, il y a produits stratégiques. OYO a rappelé Mingi. Orientation, OYO et Pesami et il y a vice-premier ministre et ministre, il y a économie nationale, docteur Daniel Mukoko Samba, OYO a zali déterminé pour la prix juste, gain juste, pelisusu, et singeli ba perte ya manque à gagner, et zala équitable, na intérêt ya l'État, et ba opérateur économique. Boye na sima ba chiffre objectif OYO, gouvernement a tikali bongo constant, a zali ko préserver pouvoir d'achat à population, pelisusu na koluka ko rationaliser ba dépenses publiques, pe ko consolider ba équilibre macroéconomique. Oyo vision ezali porté na niveau ya likolo et pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bosimba pe boyebake année 2025 et bimaki lokola tournant moko décisif na gouvernance ya secteur pétrolier ya République démocratique du Congo. Ba réforme oyo ezali engagé ezali bongo basé na paramètres techniques certifiés. Oyo ezali coordination moko inter-institutionnelle pour renforcer et meilleure traçabilité ya ba données économiques oyo ezali ko bandana nou na ko générer ba gain pe lisusu na profit ya trésor public misala oyo bosimba esangisaki une large éventail ya ba institution tomonaki bongo présidence de la République primature, ba ministère ya économie nationale, ya hydrocarbures, ya finance, ya portefeuille, pe kobo sanate, profession pétrolière et l'ongona Banque centrale du Congo. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Seni Namokuse, a procédé qui jeudi 19 février na remise officielle, il y a fichier électoral, il y a électeurs enrôlés na année 2022 na Office national de l'identification de la population ONUP Namokuse Oyo et Zala Kibongo organisé na ministère, il y a intérieur à la ville province à Kinshasa, Stéphane Skande Azaki Kuna la compte à Info Lingala. Commission électorale nationale indépendante a procédé que jeudi na remise officielle il y a fichier électoral il y a électeurs enrôlés na année 2022 na office national il y a identification il y a population ONIP na Mokuse cérémonie ezalaki organisée na ministère intérieur activité oyo et marqué étape moko ya malonga na processus il y a constitution il y a fichier général il y a population oyo et komami na dynamique il y a mutualisation ya ba données entre ba deux institutions publiques fichier électoral Oyo ezali bongo dernière opération ya enrôlement et ko servir na base technique pour appuyer identification systématique ya ba citoyens congolais na occasion président ya Seni Denis Kadima Kazadi a talisi que fichier Oyo ezali ko nécessité mise à jour régulière et rigoureuse fichier électoral ezali bongo ya 2022 et sengi impérativement actualisation pour être depuis établissement d'évolution significative ba intervenaki na kati ya population ezali bongo na litomba ba retirer bato oyo bakufa pe bazwa en compte ba changement ba résidence oyo ba intégrer ba citoyen ba komi majeur après opération et enrôlement nyonso wana ezali eloko moko simple kasi fondamental fichier oyo ezali ko nécessité mise à jour régulière et rigoureuse fichier électoral ezali kaka eloko ya sukate kasi ezali base moko ya malonga na perfectibilité mingi kosenga pour enrichir ndenge a souligné qui pour na président ya centrale électorale fichier général ya population et bengami ko couvrir ensemble la personne oyo bazali ko vanda na territoire ya République démocratique du Congo bazala ba civil to pe ba militaire oyo nyonso bazana nationalité congolaise bango nyonso boy atape bazali ba étranger kasi groupe mon côté to catégorie et sengeli elongwama pour na envergure nationale boy pi de démarche oyo ezali bongo pona kokotisa ba congolais oyo bazali pe établi na étranger citoyenneté ezali ko s'arrêter kaka na frontière te ezali pe chantier moko ezali mosala ya makasi pe ya terrain moko ya malonga oyo ekokotisa approche moko ya mutualisation ya mayele ndenge atalisi oyo ezali lelo ezali simple acte administratif te kasi ezali pierre moko essentiel na kotonga état moderne organisé pe souverain Seni azali
azali ko assumer pleinement rôle na ye na responsabilité, transparence pe esprit ya collaboration. Na ngambo na ye directeur général ya ONIP akumisi avancé oyo pe alobi remise officielle ya fichier électoral ezali tournant moko décisif na histoire administrative ya RDC. Boui na maloba na ye na tour na ye vice-premier ministre et ministre intérieur Jacquemain Chabani a commissi démarche oyo pe encouragé poursuite ya collaboration entre les différentes institutions basali impliquées. Cérémonie ezalaki na présence ya ba responsable ya ba agent pe ba structure ya ministère intérieur ba cadre ya ONIP pe ba membre ya CENI. Remise officielle oyo ezali ko relancer concrètement mutualisation entre CENI na ONIP. Yango ezali considéré lokola levier moko essentiel pour la modernisation pe état civil pe planification la politique publique na République démocratique du Congo. Honorable Mao Twene Elia Selembao a accompagné quelques autorités pour la constant yaba construction anarchique na Sosimat kuna na commune ya Gombe boyeba ke honorable Mao Twene azali membre ya commission environnementale na gouvernement na assemblée provinciale ya Kinshasa. Christian Kegebeni après si nous pas détail. Pona Kinshasa ebonga tope kosilisa ba inondation ezali kosenga moto moko te mais plutôt implication ya bato nyonso talatina weekend eleki ba membre ya gouvernement national pe ba konzi ya ndenge na ndenge na ya mapinga pe ya police nationale congolaise ya Kinshasa ba kitaki na commune ya Gombe précisément na quartier Sosimat. Bwe pene na bango tomonaki Eli ya Kinshasa mingi penza ya commune ya Selembao honorable Mao Twene les responsables na cadre ya commission ya environnement oyo yepe azali membre akokaki kozanga te démarche oyo ezalaki pona kotala pe koluka ba solution na ba inondation na kati ya commune ya Gombe oyo ezali ko épargner moto moko te. Biso baponami na bino ya ngoma Kinshasa na lisanga na ba membre ya gouvernement national et provincial elongo na bakonzi ya la police pe ya FARDC tukiteki lelo pona kosala descente moko musclé pona kopalpa odwa koyeba pa cause oyo inondation ya rompo ya Sosimat déjà nini et tomoni oyo tovivre awa eza vraiment grave eza pena tellement grave et biso tozo promettre bino suivi moko rigoureux pour la commune changement na Kinshasa awa. Tozali kosenga na population batika kotonga bisika oyo epekisama pambate lobi biso moko kaka tokolela pona bakambo etali ba inondation. Honorable Mao Twene du les responsables mosala kitoko koba kaka boye soki bozala katami bale na ville ya Kinshasa population akolela te. Rit Bakomba Vangu akomaki bongo kitoko na mboka ya Kenya na prise en charge ya hôpital Agankam hôpital nyonso ezalaki na bokasi ya distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi pe fondation Lona Stéphana Skande Nathalie Kaele bapesi bino batetay. Azalaki directement prise en charge na hôpital Agankam hôpital ya ville ya Nairobi kuna na Kenya. Ruth Bakoma Vangu azalaki évacué depuis Kinshasa na suivi moko très spécialisé pour na maladie ya anémie chronique oyo ekomaki associé na infection moko chronique na lokolo babengi ulcère plantaire dengue tozali koloba boye. Ruth Bakoma azali déjà prise en charge na ba médecin spécialisé na kanaye na sima ya souffle de vie ya Ruth Bakoma Vangu ezali loboko moko endimi ko soutenir Peko pesa ye kozongisela ye lisusu espoir ezali bongo distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi na nzela ya fondation Lona pene ya malade mobali na ye Freddy Chibangu Muketa azangaki te ko témoigner geste fort oyo ye épouse ya chef de l'État Denise Nyakero Tshisekedi. Un grand merci à toutes ces personnes qui ont mis la main à la pâte pour rendre ces instants possibles et surtout à la première dame et par-dessus tout à notre Dieu qui rend toutes choses possibles. Awa na ba kilomètre ya Kinshasa, Ruth a retrouvé le sous-sérir Fondation Lona. Batie nyonso en place pour na ko garantir na Ruth Vangu accès moko rapide ya ba soin oyo ezali ko traduire engagement ya Denise Nyakero Tshisekedi na vision na ye ya ko contribuer
pe bâtir société moko juste wapi epai entraide pe compassion ezali kozongisa espoir perspective na population oyo bazali na yango besoin. Initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu azalaki na réunion moko ya kafu na ba différents responsables ya complexe scolaire Mama Pemba MPD pour na kopesa bango ba instruction toujours pour na bonne marche ya musala na bango la dilandu apesi bino pas précision. Complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu, ekozalaka toujours likolo, je dis bien likolo, pambate awa hasard ezalakate, yemoko visionnaire neango honorable Nerombungu, fumabanga moyo, atikaka eloko moko te, ba détail nyonso azali kolandela yango, yoka, akitaki yemoko mokolo ya jeudi 19 février 2026 pour na kosala évaluation, yemoko honorable Nerombungu, akitaki na terrain, pour la évaluation ya premier trimestre et longo na ba différents départements complexe scolaire Mama Pemba MPD na bokomi na ye azalaki accompagné na promoteur Rodrigue Mbungu et longo na assistant na ye Bobo Mbungu honorable Nerombungu asalaki rond ya ba salle de classe pe ba salle nyonso pour na kotala ye moko komona ndenge nini ba enseignement ezali kopesama pe ndenge nini mosala ezali kosalema surtout likambo etali propriété awa na complexe scolaire Mama Pemba ezali pe eloko moko ya motuya honorable Nerombungu azwaki explication pa ya préfet Redi Basafu oyo atelisaki ndenge nini makambo ezali kotambola aprofitaki pe pona kosona ba mama oyo bazali kosala propriété na complexe scolaire Mama Pemba pambate yango ezali première règle ya santé na sima ya kosala ronde na ba salle de classe honorable Nerombungu akotaki directement réunion na département ya maternelle et pa wapi apesaki inscription claire et pa ya bato nyonso oyo bazali kosala to pe ko encadrer bana na section maternelle boye ba responsable na bango basalaki rapport ndenge makambo ezali kotambola pe bazwaki inscription claire et pa ya honorable Nerombungu na suka ya réunion moko ya ba responsable ya maternelle alimboli boy makambo oyo excellence abengiseli biso mpona réunion ezali alingi ayeba ndenge nini tozo kotambola na direction ya biso maternelle surtout mingi asebazaki mingi na nini opona effectif qu'est-ce qu'il faut mpona koremonter effectif na biso mpe kogarde bana bazalaka toujours na nombre mo élevé apesi bastratégie oyo tokoki kosala mpona koremonter effectif na biso. Après wana réunion mosusu ya kafu ekobaki elongo na ba département ya technique mingi ba responsable ya électricité mécanique coupe couture construction pe bongo na bongo honorable Nerombungu atalisaki bango vision na ye vision moko claire ndenge asepeli makambo etambola pesaki ba instruction pe ayokaki bango ba pesaki ba rapport nyonso pe batalisaki ndenge nini makambo ezali kotambola honorable Nerombungu alobi na bango esengeli qualité ya enseignement ezala toujours likolo effectif ezala maintenu et matelisoso kasi ekitate pambate bana nyonso esengeli ba bénéficier na encadrement ya qualité ya complexe scolaire Mama Pemba surtout ba atelier moderne oyo ezwami kuna ezali eloko moko ya motuya oyo ezali kosenga bana même ya école mosusu en dehors ya complexe scolaire Mama Pemba ba bénéficier na yango na suka ya réunion boyo kandenge moko ya ba responsable ya atelier alo ezalaki bongo réunion oyo etalelaki ba département nyonso esalaka pratique na atelier électricité mécanique électronique coupe couture na construction nde tozalaki na réunion na visionnaire pona ko remettre biso ba 10% oyo apesa biso na tango bana bazali ko participer na atelier nde yango lelo ayaki pote yakoka bongo ko pesa biso mbongo wana oyo tosalaki na bana na trimestre moko yango nde apesi biso pe mwa mayele mosusu tokosalela pote tobenda bano mosusu baza nanu kohésite ou bien baparent na bango baza nanu kohésite kofutela bana na bango bafrais ya atelier nyonso wana ezali kotalisa souci oyo honorable Nerombungu aza na yango mpona komona formation ya qualité ekoba toujours na complexe scolaire Mama Pemba nyonso ezali kobungama na vision na ye moko mfuma banga moyo. Merci honorable.
nzela ezali na problème makasi na lemba imbu surtout côté ya rocade oyo ezokobeba makasi pona kokoma même na njili brasserie vraiment ezali problème bolanda reportage oyo tosaleli bino. Commune ya Mongafula mingi peza population avande na quartier Lemba Imbu pe ba quartier misusu na commune ya Kisenso bazali konyokwa manandenge ya kosakana te likambo etali nzela mikolo eleki epesaki bango espoir pambate avenue de la paix tango etongamaki ezalaki prévu ekatisa pont Lukaya ekende ko contourner na Lemba Imbu ekende ko kota na Njili brasserie po na ko rejoindre première entrée ya Njili boye nyonso wana esuka na yango na nzela lelo pont Lukaya kuna na Mongafula ndenge ezali kokabola Kisenso na Mongafula ezali ya kobukana solution ya population ezalaki mwa moke pont oyo babengaka pont Zoé etiama kuna penepene ya carrière kasi etikali lelo abandonné ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te mituka moyen eleka na nzela oyo ekoma na Njili brasserie ezali lisusu te botela bino moko potopoto même ba moto ba 3 pneus pe ba véhicule ya minene eza na difficulté ya koleka na esika oyo population azali kotambola kaka makolo situation oyo ezali kopesa pasi na ndenge ya kosakana te na passage ya ba reporter ya Info Lingala boyoka population ndenge ya lobi nzela oyo ndenge amonaka bato mingi ya cimetière oyo balongwaka Kisensu balonga matete bayokunda nzela na bango yango ta bayaka na ba DCS na ba hospital baleka na basentiment ta bakoma awa sentiment sila bango mwa bakiti moya kokei ndeko na bango na cimetière eza te mais so nzela oyo eza bien omona nzela cimetière yango biso toyelaka kinkole te cimetière kinkole te o cimetière kinkole yango ezoke otonda mais kote ope cimetière munene eza kote nzela oyo ezoyele bato comprendre ezoyele bato alors population awa baosufi makasi faut gouvernement ezwa le devant ya kobongisa même oteme bakare yango oyo eza kolinga bato baonyokama makasi bakare elinda bizef ezala bamoto ezala banini omoni meme kare omoni wana batiaki kayasi ya bato baperde yango donc il faut gouvernement ezwa charge ya koya ya kosokive babongisa nzela nimo omona mokonzi ya mboka bakatastrophe bamituka eleka te pepe ezoleka te donc tala nzela ndenge mpe siko biso moya mpe tovivre eza te mpo banzela kaka toleka yango bamituka ntongo bamisala bamamu nyonso nzela na biso yango mokonzi ya mboka donc tala vraiment nzela donc kome biso bina pasi population aza na eliki yake baautorité bakosala makasi mpona kobongisa nzela oyo surtout ndenge rocade ezali kotongama ekende korejoindre mpe rocade mpona kofacilite circulation ya mituka mpe ya population kasi ndenge etikali boye pasi na pasi ezali kokoba na secteur oyo mpona kopermettre na ba client na eba voyager na ba bonne condition ba ke compagnie africaine d'aviation CAA a tcheli bino Airbus A320 vous la détail le ronde Michael Bustoto. Ah oui, compagnie africaine d'aviation CAA encore et toujours motivé na ndenge ya nefatedi na année 2026 au po azali sus ko kumisa perfection na ndenge kosakana te na ba service na ye sécurité confort na régularité bondi melange lendi lisusu na ndenge kosakana te mon côté na terrain c'est pelas de ces pelas ati bavion na la dernière génération lokola Airbus A320 pour na ba destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 mokoka na service ba client na ye. Ah, CAA, Mose Pelisi. Potifa ponde eza potopoto ya kitoko kaka ndenge na mesana koloba atoza mukolo okoki komela yango. Potifa encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Potifa. Soka ba mama nyonso batimbe ya Potifa potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Potifa. Potifa protéine vitamine énergie azama yele na classe abelaka te alimbaka te ba mama félicitations na bokoneli bana Potifa facile à digérer et nourrissant ezana protéine vitamine et énergie
bebe na yo kitoko ninyo esaka bana bayingaka ngo sante kitoko nzoto makasi matemi disa mama ndetsa mwana sukana mbimbi oyo sukana mbimbi Potifa. Metel Sakatindeli biso prévision saisonnière pour na ba mois ya février, mars, avril dans la République démocratique du Congo. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Metelsat Namokuse, Aouti Kopesa biso prévision climatique saisonnière pour na février, mars et avril 2026. Awana République démocratique du Congo. Bosimba Peboy Baké durant période ya février kino avril ba précipitation excédentaire et monani na ba ville ya République démocratique du Congo lokola Kinshasa, Mbandaka, Gemena, Kisangani, Boende, Kolwezi, Manono, Bondo, Bunia, Butembo, Kalemi, Goma, Bukavu, Basoko, Buta, Ilebo, Lusambo, Kananga, Unongo, Lubumbashi, Mbujimai, Kikwit, Bandundu, Matadi, Boma, Mwanda, Kindu, Isiro, Péville ya Chikapa. Boye pona ba perspective ya climat au cours ya ba mois ya février et avril 2026 awa na République démocratique du Congo ezali kotalisake ba précipitation excédentaire yango et monisami na République démocratique du Congo mobimba. Boye natina wana probabilité et monani ya ko enregistrer ba précipitation ya makasi oyo ekoki komema ba inondation pe ba glissement ya terrain. Natina wana Metelsat ya République démocratique du Congo a pesi message oyo pour na ko avertir ba autorité pe population afin que ba disposition ya malonga eye bana kozwama. En tout cas, la prévision météorologique OND et Pessingan Zelana Boucle Info Lingala ya vendredi 20 février 2026 c'est pas Nazaki na Essengo Makasi ya représenter les bino en soki bo après ce qui en bopé sa merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda oyo azalaki na édition na sima caméra to zalaki na Fabrice Lundombi montage sima makina Christian Kengebeni pe Fabrice Lundombi Info Lingala ezaka supervisé et pas hérité mapine mbande ko boti kala malam. Au revoir. Oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azan l'issue kokubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélanger lundi l'issue na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, à type avion de la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination est dans la province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans au Coca, dans le service de ma client. Ah, CAA, mon CPLICI.